promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Ah, oyo menga funda manenga. Funda manenga commune ya Monga Fula. Donc là déjà mboka moko ezaki no mutamoni ke no za mwambongo ya muke. Akozwa pe terrain à la longue aza papa le pango ke toujours tous akaba locataire. L'érosion côté ezate. Côté l'érosion ezate poza mabele mo ya makasi. Na mabele ya makasi. Ah. Oui. Donc ah tout ça on a commune rurale Irbarno rural ya Monga Fula parce que ils avaient à côté monsieur dans le roi et ils ont la combo. Mbote maman. Maman yo zote kanini yao. Ah. Mi de dende bali dende. Ah, ça ils sont dans une retour. Au coup ton de beli hein. Mais c'est quoi après on était à Bozana dans un village. Pourquoi n'est pas que Boulamba atteint les grenouilles, Boulamba le gars mbisi. Il y a fleuve bien mais tu le sais belé on a. Hein? Parce que la différence c'est que on a été entre Mboka na Mutako Kinshasa en fait Aouti par exemple la commune nous faisait un peu yo sali mbula bonia dia na bota mia na kolelia na balelia na botelia wow comment nani comment la lumière lumière OK merci maman lumière merci papa maman lumière mboka na bino mboka na bino kitoko ka kolia kolia belema pondo fele mais il aura pas c'est ça kaka oh il passe le bon volingi ndenge moko ah mama passa ouais ah ngako filmer lo ngata noko pardon s'il vous plaît. Maman lumière. Papa. Au bout de mia tout ça même activité ni zali ya oisa la makasi. Accompagner la. C'est Kabila. Kabilanga. Olobi? Kabilanga. Kabilanga. Mais est-ce que ça bilanga ta? Enga ça bilanga pour na yeba on va. Mais si vous voulez les cabos, vous avez la campagne tout lié avec la tige d'otige. Bon, il y a où mais la tête dans la saison là qui les cabos qui te remontent encore. Ça vous semble 10 000 on peut oser l'entendre, faut avoir les beaux ça voilà donc papa Olobi comment on a s'il vous plaît? Comment on a papa na bana. Papa na bana. Yo ça mbula boni na kati ya village ya Manenga. En tout cas, na village ya Manenga na Umeli. Depuis l'âge de 12 ans, je suis presque autre chose. Je suis jeune comme papa lelo. En tout cas, on a 30 ans. Wow. Oui, on a 30 ans dans le village. Pour le moment, j'ai 48 ans d'âge. Oh. Donc, on a Oumeli Awa. Nous sommes ici pour les biloko Awa. On a fait Tongi. On a fait Bakani Kosala. Nous avons développé. Mais pour le moment, tu as moins de développement. Parce que on a développé quand tu biloko au lié zali hein maman zoteka biloko mbote maman ozoteka nini na ba whisky oh na mai romela ko de to zota mai ma mais sikoyo balobi ba benga ngoko mboka soki Manenga village Manenga mais ndenge na kata village c'est vrai il faut ba lia ba simbiliki
balia bambisi ya bien ma ya bomoi. Mais ah binoka biloka moto boy ndeni. Bala mais yala bimalele. Hein? T'es na biloka c'est-à-dire binoka biloka ya chambre froide. Kapala ba nomela mai te. Hein? Comment on est maman? Oh combien? Bon on a combien? La même chose. 1000 francs kaka, to pesa biso on to mela. Mais ngasko na lobby mboka ah boba avec be nyongo village mais ndenge ni bozaka na biloko tane tu vois. Ozola makaba mpiodi. Tala ola makaba mpiodi ya bani nezate. Bambisa ya zambe ezate. Elle a raté. Elle a raté. Ah. Alors misika ah ezate hein. Amène ça comme ça vous deux. Ai tiko yo komi okoma na mboka na mbula nini ya. En tout cas Calais. Déjà na mwana de 1962. Avant 1962. Mais yesu kona manenga wa na mbula nini. Obosani. En tout cas Calais. Oyaba jeune fille. Bomwana. Bomwana. Oh. Maman na ngai, ale vende ya papa na maman na ba vende koto. Oza kolombo bino zo kolomboko. Na bena muumbu tata muumbu. Ah bon? Mais ça la ndeni ba umu bazaka ba tekaka ba terrain ba tu yo rapima kamwana. Toyo kaka. Et ça la bino ndeni siko. Ah, wana eza bango biso bana biso na bele so na ngamba ba ko so to tekaka te. Kuna botekaka te. Na mboka nini kuna? Na yanda. Na yanda. O yanda bateka mabele te. Biso batekaka te. Ata ba topongo bateka te. Ah. Eza mibeko bakoko batika. Pusika masusu na masanga. Ok. Mais c'est quoi manenga ngona moni développer zo kota to ndenge nini parce que to moni ntele koti. À partir ya pont développer zo kota. Mais on vivre neni les pose la katila tango kala. Bon moni kona banzete zana ya singa. Na to lo leke. Qui passe. Ah. Merci maman, to sepeli to meliji. On a to continuer moi tourisme na bino ama. Zo continuer tourisme na biso. Donc la réalité il y a un village où il total c'est un peu d'une manière il y a télé-réalité. Na kacha village à Manenga. Manenga gare donc tout ça na guide strictement papa na bana. Donc il y a d'autres temps ça biso zo beta c'est le bic non. C'est aussi une occasion il y a bandeko ba zo ba parcelle côté parce que mboko ça se développer il y a sali plus de 30 ans ah. Donc ils ont qui boité mais à ce moment déjà qu'il y a une bonne volonté il y a développement s'installer à Onakatia il y a village à Manenga donc où ils allaient ba milieu urbano rural il y a Mongafula donc c'est un peu ça tout autant bon la biso mutu qui bi malé même mais ndeko zali boso to monyo na ba solier ba kite ozo ya mboka na ba kite hein te la ba zo mboka po ta ya pe na mboka te. Il y avait un beau gâteau, mais parce qu'il y a la veste, on a des souliers, bébé. Donc là, tout là, c'est un beau gâteau. Là, maintenant, ici, quand on va biter, bah, bisous, bah, vendre. Vous avez place, bah, tu n'y as pas. Vous avez un gâteau qui s'assale. Vous avez un mongafou dans le village. Mongafou dans la capitale. Donc, mon là, tu n'y as pas besoin là. Donc, se sentir à l'aise parce que. Là, tu es à l'aise. On a checké ma boîte, c'est un biga qui est là. Non. Ma poto. Ma moutou qui toko, donc autant pour la très à l'aise. Maman mbote la bino. Voilà tozali fantastique info tozo talisaka mboka la bino lilo bakolo bezali. Ndela la pousse na pembe na yoki malamu te. Na pousse na pembe na pona yo ka malamu. Mbote papa. Maman lobi ne nando kona musika. Ah na lobi kaka yo biso likambo ezali to ko lobi na lobi Kongo na biso likambo ezanga te po mboka tozo vivre kitoko te. Banzala, maladi bopitele pe malamu ezate tozo nyoko manyoko awa. Oh nzala. Nzala. Mais nzala ozolela nzala mais nazomona petite sœur azo funzuka matembele. Matembele lamba ngoka bongo to kafika bongo. Hein? Ah. Maman lobi comment nani? Comment Marie? Maman Marie. Mais est-ce qu'on solutionne ni parce que yum to moni nzala solution ni bako sala pour nzala si là. Solution ni bako sala pour nzala si là. Ba pesa biso ba présenter ni biso ba quelque chose mo to bikelaka.
Ah, yebisa président, yebisa azolanda biso na fantastique, yebisa président kasa. Président, biso a piaka, maladie, tout ça maladie, tout ça nyoka moi, de la pesa bien té. Tout ça nyoka ma, ozana maladie boyembongo ezate aucun hôpital au kufi. Nzela mama mbote na o. Mbote papa, on la sarate. Elongo la sarate. Ah, moza kitoko wewe la ngene. Libala pe wela sinansi. Libala pe wela na sima fantastique info hein. Nicole topesa mabala. Papa mabala yali kamba nzambe. Ah, mais ngona nzela fantastique yo mwasi yete ozo chamu to na seboy. Yo obakisi nini mama? Parce que président yo klebso matala nzela ni poso tozo vivre na mboka na biso tala nzela. Tala nsutu no pont bokati si. Basa biso pont mais pont toza na ngoza piente. Eza mala monter. Eza mala te président klebso ma bon sepso pas bon sepso nzela koza na biloko mo ke bima ezete ndeti buna nde betibu. Apeta ko bima ke mona ta centre ville ezate. Yo sala nini? Nga asala matemi na sala na. Tena bosala nini o te kaka? Jardin. Mako débrouiller na débrouiller. Wow, o débrouiller na nini ba jardin kaka? Ba jardin mo bilo oteka. Mosali mbula boni na kata manenga. Biso to botami a. Botami a. Mais bozo mona mboko ngonde ndenge botami ndenge komi lelo. Est-ce que moi signe de développement zo ya to yo pe na makanisa ka soki mbonge mona ni pouf. Osomba na lopangu na quartier. Bo pe mezani. Na temps de vivre boy malgré le kasika tout le monde ba kotisa biso pont. Abandi ko sala chose nzele suika na nganda pe boyine surtout iloko ezati. Parce que l'autre monde dépasse en wana. Tu vas continuer tout en nzele comme tibo et tout dans moyen transport point bien mamutu rezo kota. Moi nzela pe semi koto na mana quartier munga fula pe moko ya bien to za la pe bien. Ah bon mon appel ba nani ba député ba ya la tango élection to ba. Élection ba ni ba député ta 1000 ba pied. Soka ba ziba fo ba kena ba to bongo si ba bomengo na bango ba. Paka mama mta pamta kanti biso. Akanise biso. Oh, lobana ko mama nani on kanti. Maman to ne samba. OK. Yemna kanisi biso. Yemna kanti biso. Kaye. Na mwa mke mta yaka mwa ne Socrate sili. Mamu ba yaka sili. Hotel bana bazai bele ba saba classe bazo diplôme. Misala pesati. Ah vous êtes la société moro. Exacté. Exacté. Ka jardin ka mona memba ba kozona mapaki ka sili. Oh. Mona comme âge à 18 15 ans abandi a rejoindre. Na petit autant pesa ta 6 classe on ça là on a ça la jardin. Mais jardin on peut zapper dans la société tout tu vas y kana ba jardin wana do futa bino bien bo sala musala ezate quand muto ko louer yo apesi ozo sala yem to ko futa be salaire ba salaire vous avez combien bon 50 000 30 000 pesali ça dépend âge na yo na musala ozo sala par mois ah bon tala mboka yango manenga mais siko bato bakota te bato mususu bapaya bakota te basoma mapango bazokota bino bobotami kaka biso botami makamni suka atutangilika awa bobaleli pe kaka bobaleka moto kewa tuza mbongo kebima kisasa te tuza mbongo somba lipango te aussi des classes papa nyoka mena minerva tant que aujourd'hui les plans mokoti na ndako musala ezate mais ça passe hein mais obali déjà Canada on a 5 bana. Ah, félicitations. Félicitations, nous avons la banane. Voilà, tous continuer Balandia Fantastique Info. Tout le monde télé-réalité. Il y a Mboka ya Manenga. Ndenge zali ba réalité na yango pour na kotalisa un peu na bandeko nyonso oyo baza na souci ya koyeba mboka na biso ba milieu un peu na milieu ezali otozo bengango urbano rural. Donc, Kotoyo, nous avons tamboussé à Bino pour nous Sabino un peu la réalité. D'une manière, il y a télé-réalité sans. Maman Mbote Nayo. Total Samboka, Moga Maneng des Ali. Toro pousse à Pemeni. Au bout de Ranini. La photo. Ah. Bonne santé d'abord. Santé kitoko na ngolu. Biso to hotel Sabino to te na mboka na bino to te bomi ka hotel Sabino ndeni bo vivre ka. Makambo lekaka nini nini. Ko bandeko baza peut-être libanda ya mboka no baza na mboka ba un peu mode de vie de bino. Biso ba pour na go vivre to apa na difficulté ya ba problème ebele. To zanga ba lokwa pont pour na pont tunde moi un peu ça va.
mais toana souffrance ya mambo ebele lokola mai toana pasi ya mai mai ya kosokola kutu mwa mpe mais pasi ya mai ya komela kaka mai ya kosokola bosokolaka wapi mai ya kosokola tosokola na mai ya njili esinga sikoyo fa batiela biso fourrage mobo mpona mai ya komela badifficulté na biso kaka nde yangana na misala ya pasi ya zamba donc toana souffrance kaka misala ya zamba esinga fa bofacilité biso kota mibali na biso kota misala bazwazwa misala pasi nde elanda biso kaka mpona kosokola po kende kaka na mai ya njili po keka na mai ya njili sikoyo mai ya njili ana mpe ana bariske eya bamai moko ya bien te nde mbula ebeti bomai ebebi esenga fa batiela biso kaka forage voilà message ekomi kombo lobi kombo nani kombo na magi mama magi ok yo osali mbula boni na kati ya manenga na kati ya manenga nga deya na beti ya 5 ans 5 oyaki libala to nini nayaki libala te napa biso ok merci ok message eleki mama tozotambola kaka na mboka na bino totuna mpe bato mosusu nde mambo ezoleka mais yo namoni oza na boutique ya mama yo seki ya kesi na kesi mama nani Mama Lizie. Mama Lizie, mboka ndenge nini? Mboka toza bien. Toza bien, toteka na biso kitoko. Tovandi biso pasi kaka ya zamba. Wena na vandi bofana ningena ke zamba na ke sa musala zamba. Etika toza na biso bien. Merci. Voilà, tozo continuer toujours télé réalité na biso awa. Malembe na kati ya village ya Manenga. Juste une question pour nous retalisa un peu la réalité ndenge nini ezali awa na kati ya Manenga moto na moto ameka kozwa idée na lolenge na mbote mama moto na moto ameka mpe kozwa idée na lolenge na malembe mpona ya kotalisa makambo ndenge nini ezoloka kutimie mbote nawe mbote papa na ngai mikolo ebele tozali kaka bien nde bato bokima biso toluka bien na mwinda me bomona te soki totia projecteur ebe totia santé de likolo boni santé d'abord toka santé kini ezali message nini ya kolekisa na bandeko na baotala na fantastique a toza na besoin mpena baclient baya ebele tolingi mboka oyo edéveloppe soki edéveloppe eza honneur ya biso nyonso ozomona ndeya toluka baclient baya pena bakota mais bakliye bele bazobanga babike no kosomba mpona bino bakutimie mais non eza mama na rankine non faut kotala kutimie nini oyo osala rankine kutimie ya mongafula obie kutimie ya Manenga école po mongafula eza monene de d'une manière générale balobi kaka Manenga école toza na problème wana te mpe bato ebele baza baofélicité biso baterrain ezali mpe kaka ti sikoyo baterrain ezali ti sikoyo ezali na bahectare na baparcelle 9 hectare ezali baparcelle mpe ezali neti bona minute toza na 9 hectare o 10 hectare o 11 hectare ezali wana combien bon hectare moko totie na $3500 à débattre. Ok, message eleki. Merci en tout cas. Toza toujours ensemble. Ça va. Voilà manenga yango tozomona bakwanga ezoleka vraiment. Kwanga yango wana ezoleka. Donc mama pas na kwanga wana ko. Oh. Mama ngana moni kwanga ko te? Oh. Maman mbote na yo. Mbote papa. Bonne santé. Santé bien. Awa ngana moni kaka ilongi mena ngona kito sa musala kitoko boyema. Comme nini mama? Mama Mireille. Mama Mireille uzosala kwanga. Na sala kwanga. Wana kwanga uzosala ndi ya ndenge nini ya kwa binga kwanga bateke to kwanga bakongo. Kwanga kaya bakongo ka. Uzosala pona uteka. Pona uteka. Na kisa quantité chibonga. Wow. Quantité na te kwanga na yango. Oh oui, combien? 1000 francs. 1000 francs. Donc, on peut faire commande. Ça peut faire commande plutôt bac ça sous moi ndam. Wow, si on a besoin de commande au bac sur moi quand ça m'a cassé. Commande va partir à combien de quoi déjà? Bon, 100, 200, toi combien? Te montaka oyo za nango lobinde tilanga ya 3000, tilanga ya 4000, tout tie. OK. Ah, vraiment. Mais vous avez un message à Koloba par exemple la bande de Kwazo Talayo, ba konzi ya mboka par rapport ya ndenge mboka ezali ya mama. Olobini mama.
bon pasi eza kaka atalaka bampiaka tozokalikile bambongo ekosunga yo mbongo eza te moye eza te donc toviva na mwa pasi mwa bozwi pende ya bien bien eza te tozoluka siko fwale nde mwa bozwi ya bien ezala po tozala bien ozotia yango babengaka coussin na pont yango coussin yango wana na watia malandi ya fantastique po moni coussin yango baotia yango kwangeza mwa musuni lisusu kwangeza tu mwa musuni se pesa su mwa bien pesa su mwa bien voilà donc mboka yango ezali bakutimi tokomi pa na ye bomoni bino tozokontinue totalisa bino vraiment baréalité ndenge ezali awa na kati ya manenga école donc esika misala ezosala mbote mama donc eza mwa télé réalité olingi olakisa bino ndenge nini vie ezali kote oyo ndenge nini population azali kovivre et aussi accès ya développement eza nango ouvert na motu nyonso akoki kosala quelque chose mpona avancement ya milieu oyo tozwami awa na kati ya village ya manenga donc la porte est ouverte boyoki bakotimi ya lobby boyoki population ndenge lobby donc moi c'est vraiment important je voulais d'une manière minutieuse ya kotalisa bino un peu ndenge nini mboka ezali awa ndenge nini population ezovivre baza na nini ezozanga bango ok mama mbote biso fantastique tokopesa bino bambote lelo ma boni santé boni santé mama tolekaka tomonaka table ezalaki te ekoti lelo mama ekota deja kala eloko oloba ezali te par rapport a mboka na biso ya mboka na bino yoza mwana manenga mpe ata eloko oloba ezali te okoki ya kobongisa makanisa kobongisa te yo olingi ya commerce donc ayeke liboso kongo boye kombo tio o moye 1000 francs donc de boye 2000 ekoki pas même $1 makasa pamba te o coussin na coussin eza ebele tenga nasomika mibale mwana mwasi atekanga nza kuna na nzeta manga wana wana osomi mpona oteka to mpona nasomi mpona tekela mbisi otekela mbisi omutu ayokatela ndambo omutu asengi mobimba na ok komo mama nani mama Enis mama Enis Enis Manyanga tosepeli vraiment merci voilà très chers abonnés de Fantastique Info au besoin de la partout tolingaki vraiment tozosalela bino vidéo d'une manière minutieuse mpona kotalisa bino un peu mboka oyo manenga ndenge nini ezali bomona baréalité eloko nini ezali ya malamu moto akoki koinvestir tomeka mpe kosola na population oyo bazali sur place afin ya koyeba lolenge nini ya population ezwami esika oyo kote oyo yango tozosalela bino video malembe ya kotala mpe toujours paysage oyo ezali na kati ya mboka biloko nini okoki kosala awa na kati ya mboka basinele ke baza na problème ya mai basource ekoma mpe misika na mai na mboka basource ekoma mpe misika na mboka après ezosenga kotia baforage donc baforage oyo gouvernement azotia na bamboka lokola bakimpolo na bakinduti eza opeso malamu soki batieli bango forage awa na kati ya manenga mai ekomi mosika. Bonjour papa. Napesi yo losako biso na boloma topesaka esako. Merci. Ngapi na zungika bonjour na français na lingala mbote. Mbote. Bonne santé d'abord. Santé za calme. Toyi na mboka na bino to anosaki te. Mais tonyenge ezala surprise moko agréable pour na bino enfin que tomeka un peu kotalisa bino bomeka kotalisa na mokili mobimba. Eloko nini ya malamu eza na mboka na bino. Eloko nini pe ya mabe eza na mboka mpona kobongisa maloba ngambo ya yo mpe loba ozali nani. Merci ngaza la fête chef coutumier papa langa commune mukanza ya singa ni Gaston chef coutumier manenga école pour manenga za mibale ndiko ba misato
parce que biso na commune ya Mongafula na ngambo Mongafula tozala manenga école na manenga Braza na ngambo Braza kuna za chef tourment awa ezala nde papa na nga mokanza singali Gaston na commune ya Nsele eza manenga gare paye parking ezali me biso na manenga école awa toza na posa ya développement tozangi baroute d'abord baroute ezali te mpo mpe malungo kami kokɔta awa eza te alors toza mpe na baterrain oyo tozoteka toza na baterrain tozoteka baparcelle mpe mosusu ezali tozoteka mpana biso ezala na débat te so toteki lo eloko parce que ndenge ozoloba boyebaki image oyotala na mokili mobimba donc na nsima image oyo eza na bomoi mpe eza na kufa c'est-à-dire que ka image na oyo osali oyo kozonga eloko comme témoin. Merci papa. Faut vraiment me la soy malamu le rozo. Na ba vérité na ngai. Ya ba yango na papa journaliste o ba lo vérité. Awa to za na bectar. O eza ma vide to ko teka. O pe mutu o etanga mi concessionnaire. O azala pe de sika na ye, ali pa teka akoteka. OK. La rande ngwana ta ba parcelle. Ça c'est vrai. Bato ba zuba parcelle. Aza pe na droit ko teka parcelle na to ko kata pe demi akati ateki. O pe biso to za ngwana vide biso mo pe to zo ko teka. Mais tu veux senga loka biso senga awa la biso manenga d'abord so boki mis l'école ta l'école tout ça là. Oh là là. L'école malingati primaire secondaire humanité kana l'école on est la terre kana l'école te bon les écoles pour bana bazo tanga so tel ba bâtiment nango malunga ma exacté je senga sponsor au CPLA ou bien gouvernement batana na mis na ngambo village manenga école batana pa bana ba yi l'école ninge zalini zaki toko tu o swe kenda na nini boy enda na mbula batol mbula bomo tala bâtiment etikali yango wana eza primaire secondaire et puis humanité tala ninge etikali école eza te alors plutôt pe malungama eza te moi va petit dispensaire on a mis on a sauvé kaka population manenga yango tuna na posa ezala o au tableau tableau comment wow les autres bâtiment de tika nango yango wana ba ba présenter l'école yango wow quand on a sous kuna direction yango wana ozi oyo etika ba salle yango talaka yo moko primaire secondaire humanité même bâtiment ozoma eloko moko biezate. Mais est-ce que au niveau saisir au relancer au dali vous avez mon chef coutumier oui donc la minute toujours représenter chef coutumier message ni ko lancer na ba autorité mboka peut-être voir ça la projet ba continuer na carte pour ba yebi na bango vraiment ba besoin na bino côté ça peut aussi être vrai mais yo attend que moto ya chef coutumier entre guillemets donc pour lancer message ni na ba compte portal yo na nzela fantastique info télévision message nanga za boye na ba investisseur msope na sengi na ba konzi batala biso nano na manenga école na commune ya Mongafula na quartier Vunda Manenga toza na souci liboso na kaso tali pont pont maman asala biso maman député mutasala biso pont wana oyo lelo ba moto ezokatsa mais premier souci c'est ezalaka ke toza la pont ya camion parce que bato bazo travailler mingi ezala bisika mosusu moto ekomaka te bazo transporter biloko na moto na distance wana epesa bango passe alors ya mibale na singa na enseignement d'abord po moni lelo oyo na kati ya enseignement wana ba député baza wana ba ministre baza la président de la république aza wana ndenge eza wana tala siko enseignement ndenge esali ba bâtiment yo moni terrain ya mono ozomona yo moko polele donc toza vraiment na bâtiment te oyo présenter la kati ya manenga wa école ke école yango école peut être école kaka moko kaka oyo kaka ndenge eza wana après ya misato eza pour hôpital de souci na biso eza na wana po à partir à pont ata peut-être gouvernement tena no route biso mona maboko ngoko ko bomsa moi nzela so malembe ti gouvernement ata ti niti po ekoti camion ko mata vunda mpiasa wande sava mais la minute so bati so pont hôpital na école ngande la kosepela voilà merci beaucoup Balandia Fantastique Info on est là qui télé-réalité, tout ça les vidéos sans rokatate, tout le monde a une réalité awa na kati ya village ya Manenga, où ezali moko ya isika où ezami na kati ya
il y a commune urbano rural, il y a Mongafula. Dans le côté, il y a un village. Même si c'est dans Kinshasa, il y a un village. Alors, il y a déjà une forte population. Où ils allaient côté, ils allaient population. Beaucoup de population, vous avez combien de Siko? Namboka. Toza ebele parce que eza biteni na biteni awa eza lokola neti mwa centre so topusi no peut-être à 5 km omoni village topusi no peut-être à 10 km omoni village 6 km omoni village oyo population ezali ndenge eza wana le manquement na biso ezama nzela pont mais eloko mona a remarqué namoni neti fufu namoni batie fufu mais bana totambola natika komona machine à fufu te machine ezali bon ndenge eza boye eza machine à fufu te kosi ezalaki depute moko batina biso mama fonolo atina biso machine mais bamachine wana ekufa na minute oyo bamama mpo banikisa fufu babima na centre ville apate ya njile basere wenda 6 mpo bakende kuna alors bamonake moyen eza te bakomi kotanda kaka totuta kaka ya kotuta na liboka yango wana ozomona bamama batandi boye na pokwa tokolia yango soki mpe moyo ebimi makasi te nde biso bizongeli yango nde yango wana basunga biso machine à fufu ekutaka combien? Bon, en tout cas, toyebi te wana mais bino pe chef bino pe oteka mabele boko s'organiser bino mo pété bois développement moké na mboka bino parce que bobi oza mabele bozo teka oteki par exemple $3000 beaucoup na ndimite machine à fufu comme $500 tin pour nete bino pe chef boza na esprit ya initiative ya développement mboka na bino moko personnel te espèce là ça là yango mais batamboka oyo yoki ezaka passe parce que bino mo soki bato alobi so bato bazo qui peut en fait notre développement te bino mo avec mabele boza nango ils appellent richesse non pourquoi ne pas l'exploiter pour que bo mi pesa valeur ils ont fait l'été muto on nika machine on nika fait l'été bon on pesa mbongo so tozo senga pe to pangi pe za kwa sango tozo panza parce que tozo ba terrain au to sala ngo marché so ça ba terrain na marché et ko pesa biso poa pe o sapeli kamusi so tozo kanisa po to sango ko tsana tambo ça bon. Voilà, merci Bandeko Bolandi biso de partout. Tout ça qui vraiment atteindre c'est la télé réalité bon mais ça dans style de émission boye. Oh, tourne au sala yango à chaque fois à chaque village de Kende ko selon la population d'une manière un peu naturelle, d'une manière simple oyo ameka koloba. Pour ça na peut total sabino pe niveau il y a vie où ils ont mis la carte ya mboka wana. Donc de les aki tour il y a carte ya commune ya Mongafula na carte ya village ya Manenga. École donc c'est que yawa kotalisa bino mo deviner ezali donc l'autre fois la qui village il y a Safoutier où nous voyons presque dans chaque parcelle il y a un arbre il y a Safoutier ezali donc ça montre que ba Congo baza mingi na kati mboko yo parce que balinga safu mingi man été so eza bongo te chef parce que na remarqué dans chaque parcelle il y a un état safu yo moni ko na village bongo na bazamba tali safu mangustin mangi avocat en tout cas yo moko mona c'est ça donc la population yango ezali zotambola nango à tout le temps à tout moment donc insécurité za koto ba mobondo bazate ba mobondo ba kodite mais moi kaka ko ba kaka désolé ba jeunes zanga raté alors yango wana kaka mais soki pona mobondo c'est place na Manenga bazati parce que biso moko de bo ba continuer to za mambote na bon éclairé de ya gouvernement parce que moni infiltré moko azali awa le to mo fona informer la police ah vous en contact na la police hein oh c'est oyo wa butira manioko hein et uti na mboka ni butiro à l'église catholique en église hein OK. Donc, bozomona bino moko Manenga yango oyo banda kwa kitoko pe ezali bien pano. Donc ba chef balobi mabele ezali boya kosomba mabele et ozala vraiment kitoko mingi pour na développement ya mboka na biso awa. Donc yango totata no réalité ya ndenge makambo ezoleka. Mwana mwindo boni santé. Il y a un peu de fantastique info mbote ba Hollanda.
pesa bango mbote bamona okala napesi bino mbote nauti na nga zamba sikoyo naozonga na kei okocontinue toujours commerce nao yo safu esili me oza na maboko ozaka na basafu ndenge olandela oyo bandambo etikalaki bongo ebeba na zamba te neti omoni mwana mundu aza cliente na nga asomba 2 parcelles pa na nga 2 parcelles alobaki wana nde 2 parcelles asomba silani mpe na oki ok ye nde aza boso bosimbi aza na bato ebele na nsima na ye akoma intouchable nde aza bongo voilà esalaka boye kitoko mwa merci voilà donc bomona bino moko tozala bachef coutumier batémoignage yango wana mwana mwini baki asombaki mabele bato atekelaki ye bango yeyo aza mpe à l'aise aza kocontinue mosala na ye wana oyo eza église catholique wow wow 50 ans mwana kuta papa azwa bokonzi bavanda na bango à l'aise ma donc balandi ya fantastique info bopartage vidéo botila biso bacommentaire bopesa mpe biso bokomela biso soki basuggestion ezali ya kopesa biso bokomela biso on est là mpona kosalela bino mosala ya kitoko afin ke moto nyonso ayeba Congo à travers l'émission na biso donc biso tozali nga nazali mwana mosala na bino mpona kokita na baterrain kozala bainformation alors poser toutes les questions possibles oyo boza na yango ya kotuna mpe soki lisungi ezali bobosana te kosunga biso lisungi ya liboso ezali d'abord ya kotya j'aime na kati ya video soki otali yango ekozala vraiment malamu eloko ya liboso kosala koleka te sans pourtant kotya kaka ata j'aime ekosala kitoko vraiment à travers vidéo et la porte ya village Manenga eza nango ouverte mpona moto nyonso akoma soit na concession na ye soit na parcelle na Manenga wa donc nzela yango ezali malamu mboka bato nde babongisaka yango eza na esika moto abeta bateau magique mpona développement ekota kuna ma donc tele réalité ya lelo na kati ya village ya Manenga tolinga tolakisa bino yango vraiment natondisami vraiment na esengo ya kosalela bino tele réalité ya lelo ngai votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite donc bo partager ma vidéo botila biso ba j'aime ezalama kitoko nzamba pambola bino nyonso oyo bozali ko soutenir émission na biso na ko s'abonner na ko tya ba commentaire pe surtout na ko tya ba j'aime donc tokotani mbala sima toyebi ke bino pe prochainement atoko papa chef coutumier pe ok voilà donc ba chef basenga beto ko continuer télé réalité donc comme ti na kati ndaka chef coutumier enfin ke to talisa bino misala yango ndenge ni ezali donc ils appellent na bata poto basoni ba terrain bato poto basoni ba terrain bazali bato afani na Londres France États-Unis bazali ok bisika pa na biso baza na mikili ya poto baza na baresponsable na bango bazotalela biso bandeko yango mosuka moto ya mboka awa atie confiance telanga zamba nanga sesilangaka misala voilà donc voilà toujours avancé mote mote oh Alec voilà bandi ya fantastique info télévision awa tokomi na kati ya résidence ya chef coutumier donc esika bino obotami awa donc résidence na biso yango epai chef coutumier azali afandaka aza na 2 maison na kati ya mabele na ye donc na sekita aza na résidence ape résidence na ye
alors soki na niveau ya résidence awa ngalemi natikala neti awa ayaka tokutani mpe tosololi soki nangi na posa mpe ya papa epe na sekita à partir ya dinidini okati rivière nzini na ngambu kaka biso boye donc so mpe conflit ezali esika otraite yango moto aya na te awa boza na résidence na bino voilà lelo basuka nini okoloba na bandeko batali yo bon bandeko batali nga nazosenga na bango boye na na posa baya oyo asepeli aya mpo adéveloppe manenge ekole aya tokoyamba ye soki alibi mpo na zamba tokopesa soki alibi mpo na baparcelle tokopesa na kasi omoni voisin moko azali awa afandaka na de bonhomme azotonga ndako ya matériau durable afanda de bonhomme mais asepeli atonga yango awa mpo afanda awa nga mpe nasengi oyo mpe amoniki asepeli kofanda na manenge ekole toza kala tuya komi na Mongafula toza province ya Kinshasa toza loin na centre ville te baya epuis tosengi so na gouvernement lelo na beti sete attendre basponsor mosusu bahomme d'affaires bafemme d'affaires oyo asepeli koaide manenga toza na souci ya pont école hôpital eloko wana ya misato oyo asepeli asalela biso tala pont wana oyo lekela mama Antoinette mosalaki député mama Antoinette ye asalelaki biso ayaki mpe kaka siro kala mingi te banda mpe aya un mois encore todéclare so mpa na ye mpona po ya camion oyo mpe batikali badéputé na ngambo ya Lukunga batala nano manenge école batala yango très bien ezala député provincial ezala national batala mpe nano manenga bakotisa biso desita na parlement mpo basekonde biso na kati ya manenga na kashi moko moi voilà merci beaucoup eloko na ye naloba toza na kati ya palais royaume epai moko chef coutumier ndenge grand frère auti koloba eza mpena bongo susi ya makasi toza nango nzela ndenge soki na lucio bakontinue biso kuna lino biloko ebele ebimaka awa nzela soki mvula ebeti kobanda awa ti lucio a partir ya awa nzela mabe soki komi lucio nzela eza bien gouvernement ayokela biso nango asisila biso nzela oyo toza baactivité ebele awa mais moya kosala autrement eza te biloko ebimaka ebele awa bapondu bafufu bakwanga baconcombre bandunda matembele ebimaka mais aubergine mais nzela malongo eza te babongisa basisila biso nzela wana biloko ebele ebimaka awa ebele me nzela nde merci beaucoup yeve ezali ngonga tokomi na suka donc mbano ya liboso kotala biso osabone vi ya manenga awa na manenga mpe ezali bosabone bopartage video nzambe apambola bino. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation de produits frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info